apesaki na peuple congolais na mokolo ya lobi vers 13h. Je crois que nous sommes dans 19h. Ezala Top Congo apesi yango na butu po ezalaki point de presse te na yango tokolanda yango na bokebi discours wana tokolanda yango na bokebi nyonso yango eza na papier nango tokoyeba point na point tata ekolo alobeli po ebele boya to ya koyoka na bazali de presse bakozala awa bayeba yoka Martin Fayulu alobi ça c'est un nalanda Augustin Kabuya alobi soki Martin Fayulu aye kosoutenir Félix Tshisekedi kozala bien mboka oye alobi Martin Fayulu soki nzambe atushe motema na ye aye asoutenir Félix Tshisekedi kozala malamu tozalawa bana mboka oye bana Fayulu oye ndenge balobaka mpe ndenge torepetaki ekozala moto ayede pese eza lokola satana bana mboka oye bino bato ayede pese bolobi Martin Fayulu aza se aza mopaya mais ozo mosusu yasoutenir Martin Fayulu Félix Tshisekedi ekozala malamu eske batato mete osalaka malamu bana mboka oye bayebi pouvoir eke pa Martin Fa ayebisa peuple clé akomokende wana soki Fayulu ayeba na biso azoyeba te azoyeba nini ezoleka Félix ayebisa bango malamu vérité kala Félix ayebisaki ke Fayulu abengi nga tosololi ayebisa ye vérité basololi ayebisaka ye esi bayebisi ye yo préparaka déjà départ na yo banda kosololanga motu aprépare départ na yo bana mboka oye na kati ya message na biso message ya yambo tokolobela mpoye liboso ezali message toujours touti koloba ya chef de l'état le tata ekolo Martin Fayulu Madidi point ya mibale tokolobela affaire matata ponio oyo esengelaki azala lobi devant la barre balobaki le 25 ayaki te apresente ordonnance na nyonso azobela tokoyoka cour constitutionnel décision azwi troisième point tokolobela affaire journaliste Bouchakira oyo bakangaki eparti na ye to bavoka na ye bakomaki mokanda mpo basenga libération conditionnelle liberté provisoire conditionnelle pour kazala libanda tokoyoka mpe réaction ya cour elobi nini quatrième po tokolobela impaiement depuis 4 mois baboyi kozonga na session oyo ya 9e mois ezali badepute provinciaux ya République démocratique du Congo mobile 5e point je crois que tokosuka na 4e point bana mboka oye bana Martin Fayulu oye bana le président lui Martin Fayulu oye merci bana mboka je crois qu'il était à côté de moi okomona journaliste aye nalingaki tosala déclaration moko lelo mais tokosala yango lobi parce que tata ekolo soki alobi il faut déclaration ya biso baregistra ezalaka mpona kosoutenir malobana eza bongo te tokosala déclaration wana lobi mpona komarke soutien ya message ya tata ekolo Martin Fa kobangaka te meme ministre ya Félix elobaki Félix Tshisekedi tata ekolo ati ndenge epa na yo meme oza liboso ya Augustin Kabuya alobaki tata ekolo mokonzi ya mboka ati ndenge epai na yo soki atili yo nani loba Martin Fayulu Madidi mpo nanga sa tranché alobi Tshilombo akota na élection te Tshilombo akota na nzela ya bako yo prépare kutoyoki te meme Lumumba moto akufa sa yokoki matamboli
ezali esikeli Joseph Kabila na Félix tozali amokende mpe libanda tozali awa nalandi moto ape PRD alobi Félix na Kabila basalaki kopo ya Diamba bana mboko ye likambo ya pouvoir oyo eza likambo ya kopo ya Diamba bango mibale na Kabila na Félix moto akolakisa bakor mpo bango nyonso bameli Diamba moto akofunda moninga na bino tobendaki na ye bino mibale wapi bozolanda me bango mopepede balobi malgré eza kopa Diamba botika nanga alo soko bino tosala nini ye nde azali habilité ayebaki vérité ya baélection eza le cour constitutionnel apiblie baresultat oyo nanga asali nini apesaki ye azali na choix ya koloba eloko te epuis lelo président ya cour constitutionnel ya lelo soki Félix feki na yebisi ye sala boye akotika bongo nde président ya cour constitutionnel na epoke wana Kabila ayebisa ye piblie nga boya lelo Lwamba azali Lwamba azali nini akufi bakosila bato nyonso bazali bakokomplotaki na pouvoir ya Fayulu bango nyonso bakosala nini bakokufa tala liwa da lelo te nayebisi yo okotendre age na yo te okokufa na mabe malumalu asali bakongole mabe azali lelo nanga lelo asali Fayulu mabe lelo eske aza na Congo atiki Martin Fayulu na Congo ye asa retrouve libanda koti azokele balokola Tchako atombi Tchako mitelenga no merci na nanga parce que tozalaka na posa vérité ata ondimi yango te mais n'empêche que vérité wana yebi nzambe mpe alobi ntango toyaka liboso ya église balobaka bosolo ezala na mokili cilombo soki asambelaka te cilombo soki akendaka église te soki na église batelekaka te vérité soki cilombo batelekaka moyebi nde kozwa pouvoir acilombwa lokola nanga akomi libanda lokola Lwamba akufa cilombo yo nde oza bénéficiaire ya mabe ya Congo cilombo yo oza nde bénéficiaire ya moyimbo esalamaki na nzela Joseph Kabila abakoko alumumba lelo Fayulu ayebi eloko ya moto te pepe apesi ye bavoi amoni na makila ya moto te abomani na congolais moko te ayebaka libota ya moto te na banki songolo batya ye na entreprise songolo banoma ye na ministère songolo banoma ye batindaka ye esika boye ayeba mbongo Fayulu bato basala yo mabe nzambe akonfondre bango lelo verité ebie mais verité etikala te nzambe mpungu ofrape bato nyonso batikali bana mboko ye nakomba nakokola biso nasi mabele oyo kokolandisama na maloba ya Martin Fayulu oyo azofinga bamboka mobimba balobi eza tribaliste alingi fagliste Félix moto azwaki ba élection Fayulu alobi ozwaki te mwana mboka bosalinga mabe na Joseph Kabila lelo Lwamba akufi lelo nanga se retrouve libanda Lumumba soki bitomo bobundaki ke bayibaka ba élection seki maita koloba oyo esalama te Etienne Tshisekedi soki yo otikala kondima Kabila anome yo lelo mwana na yo akabi mboka ya bakongole na barwandais cilombo asala bipole cilombo asepela bato basala koto est esika moi ebimaka cilombo akolamba kotala moi esika ebimaka soki nzambe alobi kosa soki nzambe alobi ke vérité te me nzambe mpungu alobi vérité ntango akende kofukama liboso ya paster basambela ye mabele esala nini cilombo soki biso réclamation tozoréclame ya baélection na biso boyeba vérité soki tolobaka ya solo te nyonso tokosala kosimba te mais soki eza bosolo mabele bakokosala nini lokola président cour constitutionnel akonfirma yo akufa lokola nanga akomi zambazamba cilombo nzamba mpungu oboma ye miso akomeso beso cilombo nzamba mpungu tozobanda ngomba ya 2023 baye baza kosepela na bandako baza file na baye bazosala
nzamba lobi kokosa moto te me yo sa moyiba bafasere babengi yo ofukami mpe ozosambela me nzambe alobi yambo basambela yo tubela eske cilombo sa tubeli mpo baya pembeni bafasere bateyai nakomi bakoko na biso kimbangu mamaki bavita lumumba wakataki mpepa babati ya Tshisekedi wa Mulumba nyonso nalobi Tshisekedi 2023 aza president te akosana azala president na mabele na nga te mabele oyo loba mabele loba este loba l'ouest loba nord loba sud loba soki mboko eza etribi soki mboko eza individu nyonso bakosala biso na bango awa toza na libulu Kinshasa eza libulu biso nde toza na kati ya libulu nani akotia moto azika soki otia moto biso nyonso to akoma maboko na biso tokobanda mosala na biso ye nde alobi ke bato baboma sherpa okende ezali gouvernement congolais mais gouvernement congolais asala mankete asilisa biblie biso bareservate nani aboma sherpa oke bankete ekomeli bango na maboko soni soki bato bazolobake bino eke bino moko mpe basalaki bankete bopesa biso baresultat ya kinelo mikolo babomeli sherpa okende tomoni bandeko na biso oyo tokotanga bakombo te balobi moïse katingi oza komona mopaya oyo abomi mwana mboka biso tolobi ndoki oyo abomaka bato ye moto aya komisama ya miso ekota liboso ayaya kufia ndoki eza ye balobi na batv bafingi moïse katumbi tokokela batv lelo makambo abo ese moïse katumbi aza na erope moïse katumbi aza wapi aza kuti baturne kutoka ekonanga na bandundwa nini ezozanga bokanga ye soki eza moïse katumbi moto asalaki nini mad and idps l'idps eza parti politike te l'idps ezali parti politique oyo bino bakongolais lobi bote espoir te ezali parti politique eye kodivise bakongolais batribaliste bakaboli mbo tokotala 2023 soki lumumba tie mboka ekabwana 2023 oyo tozoloba soki eza maloba kaka ya pamba mais soki eza ke nazali congolais nabotana mabele na nga mabele oyo eza nga panzo nde nakende kozwa yango na belgique batata na bango balokotaki bambongo komomo tozolela komomo tobazoboma biso atiema makila maboko na biso tokota na moto na yo sherba okende akeye ofele moto asali bankete gouvernement congolais bajuge baza ya ye basekivisi nyonso baza ya tilo nini ezozanga publication ya bankete wana soki bajournaliste bandi kopiblie ke bino bato bobomaki ye boprouve ke eza biso te tala moto aboma ye kinga bametela na disposition de la justice lelo bankete elali ndenge elala ya juge yan tala juge yan babomi ye babe kofine kingo na ndako na ye Chino balobi les enquêtes lelo bankete combien des années tili lelo bankete moko te lelo Sherba Okende mort assassiné par les ennemis de la République démocratique du Congo parce qu'à longo na ye union sacrée alande mot d'ordre ya président na ye Moïse Katumbi on ndenge yo esi mbongo na nga 50 millions de dollars okende koliango na Moïse Katumbi ale obenga ye aya kojustifie kuna atoyeba biloko nini akomai nango par rapport déclaration asalaka bayokani baenleve ye kuna yango bakongolais bazangaka moto malamu te ezalaka baservice de sécurité nyonso bikoyo nyonso baza bato motoyakoesoso makambo bandeko na biso balebombi elongo olutatala makambo eza préparé kuna ezala maye nous aussi on se prépare non na bandeko na biso bato on se prépare biso bato ozala bandeko ya militaire eke bangala na lisasono baza te bayanga baza te bakongo baza te basali baza te baloo baza te alors nyonso ekobima na mpwa nyonso bazoprépare bakobimisa masati bakobima bagaz eza na bato moko babimi awa bazomela lofia de combat
batemoko bibi pembeni awa bazotendisa char de combat tutututu etendi baye biso esilisi yaka yo moko mboyo na makambo na ya ane na makambo na ya keba tozokebisa bato keba kongo eza ya biso nyonso tolingi makambo te tolingi na biso te me kongo eza ya yo kongo eza ya nga kongo ya biso nyonso tokende na malembe maponeme eza ya bakongolais eza ya bachinois te eza ya bafrançais te eza ya baluba te eza ya bayara te eza ya bakongo te maponami ezali mpo ya kongolais nyonso mais il s'agit de quelle maponami ya malamu comment bazozoboya eloko malamu je n'ai jamais vu mutabo ya eloko ya malamu fallait alobi ke eloko tozosala eza bien te et tokoki kobongisa yango te on fait comme ça les traits en marche les traits en marche likolo correction tolobi to corrige Joseph Kabila asasaki biso baélection ya mabe biso tosala ya malamu ekomi ke on va les traits en marche oke tino mozo train simba fola ya train obanda kokende mais nayebaki train eza appareil ezaka mpe passe bana mbokoye bana fayele oye obange eloko moko te biso na bango awa toza na libulu awa bakangi bapoe nyonso balobi moto akobima bakoyindisa biso nyonso tokokufela oyo eza libulu kibombango awa Pichase eza libulu tokoti biso nyonso na bafayele na bafélix obeti masasi tokangi nzela aéroport moto akoyenda poto moto kozo moto biso nyonso na yango toprivilégie pe toprivilégie kimia félix akokende akomema baluba te félix akokende akomema bayaka te to batama ndondo te mais plutôt bakokende bango moko biso peuple tosalini to privilégie bomoko na biso félix ekena kokakabola kongo te ayi bandeko kabola bandeko na biso baluba bakomisa biso na conflit neti na bayaka baza na conflit na baluba ekoma neti bakongo na baluba baza na conflit ekoma bahoye na bango baza na conflit yango mpona etelenga na yo moko papa conflit yango biso tobunda biso tofinganaka mpona etere ya motu mo un individu ozomboma na mama na bango na mwasi na ye ya bondese biloko ezokende rwanda bavantage nyonso ezokende rwanda ngai na yo tozofingana bakotinda yo akende na nsena na moka bandi kotumba na bango ntango bakotumba na bango tobengana bango awa biso tokolongwa awa te soki biso tokolongwa awa seke obomi bato nyonso oyo batikali awa bopundi bango bana mboka ye kongo eza ye motu te yango tokolanda tata ekolo martin fayulu oyo azali na unité alobi te ngai nazosenga bomoko ya kongo etikala ekolo mo tolandi lelo banda loyi matata mpona esengeleki azala kuna na bar liboso ya cour constitutionnelle matata atindi bavoka na ye na ordonnance balobi matata moyen se présenter eza te parce que il est malade il faut bakonde ye 14 jours et bajuge bapesi 3 semaines bapesi ye 3 semaines aki ose représenter le 16 d'après bango le 16 azala malade te il faut kende kuna wapi na cour constitutionnelle bamboka oye toyebi ke félix tshilombo akomape matata poni akomapeta ye mandat d'arrêt provisoire po ayebi ke azokoekarte bango sikoyo ayoki moto moko abandi kokanga alobi kebanga nazali keba abokaye mokili lelo ningani lelo ino sacré balali te balobi nini po moto wana alobi azali eza nini tolobai tokanga matata ponyo moïse ketumi tokolongola ye totie kaka mozitu na bamisa toyo tokobeta bango dada fayaka ye lisusu bana botoye obanga te bozala kimia mboka eza ya fayulu mboka eza ya moto nio
te omeki topengani yo nde matata mpona kozonga le 16 octobre pour akende korépondre na invitation ya cour constitutionnelle na maye basala ntango bazalaki na bokonzi na bango bana fayeli oye bangwana bayoka baélection na biso bamatata ponyo bayoka yango basentir yango bana mbokale eske tali biso alors oyaki bemboloko mbwa chaine mobimba wana bakozala ezali porte en pandore fo bakangama impayé depuis 4 mois refuse de rentrer pour la session. Le gouverneur de la République démocratique du Congo a donné un paiement il y a 4 mois. On a foutu à matin. Le lot dans le 9e mois, donc depuis le mois d'avril, mois de mai, mois de juin, mois de juillet. Batouana, a foutu à midi. Dans la perte de famille, on revient d'un année. Côté pour le budget de 14 milliards. Autour d'un paiement que bazar de l'Espagne. En lobby, en Bobasonga, basengete, bafuta bango mbongo na ba. Ya Bobasonga basession na bango. Bana Martin Fayulu oye. Vraiment, beaucoup de gens ont été pour la bandango avant. Pour les alliés papier mobimba. Akomaki yango. Mais il fallait la lobby, il y a un commis. Point par point, il y a un lobby la commis. Comme ça, Boyoka, Martin fallait la lobby qui a lobby. Aïe, mais si on peut prendre. Na la ville qui peut battre kabila pour le ya bango pe baba azoloba. Ya bango pe baba azolale. Azoloba. Donc baba azolale te oh azoloba soute azoloba lobby. Donc ya bandi bebe azoloba soute lobby. Bana bokele. Bana faya oye. Bana mafa voilà, nous avons un discours du président. Nous avons passé. Oui, par rapport au message du président, il y a un message. Oui, message du président élu Martin Fayulu. D'abord, je remercie le président élu Martin Fayulu, le vrai président élu démocratiquement en République démocratique du Congo. Mais c'est Félix Teril de Konanga, tu es un journaliste. Na bino ba journaliste ndeko bo finga Fayulu aza tribal alingi Félix te Fayulu lobby Félix a suité Félix a trahir biso te uti na opposition ngai na yeto souffrir Félix a trahir biso pour ni otenga na zui lelo c'est lui qui est en train de parler c'est le président et oya ça c'est d'élection na Congo à la personne de M. Nanga a lobby bien il a recadré M. Félix Chilombo Ouazali enflé d'orgueil na niveau ya États-Unis alobela na Congo te alobela Libanda nanga cadré ye alobi non mais M. Félix Chilombo toi tu es sorti par les accords et les accords là il y a eu 3 présidents africains au Basineki Yango 3 présidents africains il y a Sassou il y a Kagame il y a le président du Kenya 3 présidents et 3 présidents wana à l'époque M. Kagame azalaki nani azalaki président ya Union africaine ya on fait confiance wana amemele kibiso Kagame tina RDC tina Stade des Martyrs bataille de pesa bagangi bataille de bayembaki et lelo ba comprendre que M. Kagame azali patron na Félix Tshisekedi azali patron na bango donc les journalistes nous félicitons le président élu Martin Fayulu na oya salaki donc moi na mboka to féliciter tata école Martin Fayulu Hollandi na discours to na parole azui à la nation a balayé tout et il a regretté kotala ba kongomani ba massacrer bango lokola bamboa alobi la kanisa ki ba M23 la kanisa ki ba Rwanda bazali ivre na makila na biso la force qui est censée un président qui est censé protéger sa population yenda zotinda ba garde républicaine na ye
les journalistes, la garde républicaine, la numéro 1, c'est le président de la République. Et ça a fallu comme président, la garde républicaine, la garde républicaine, c'est Fayoulou. Donc, c'est que la garde républicaine, il y a Félix Tshisekedi Basalaki, il y a un peu de Kabila Basalaki, dans le Baki Kabila, c'est M. Félix Tshisekedi qui les a envoyés. Parce que la garde douane peut être déplacée, il faut encore Félix Tshisekedi Chilombo, na général Atala Kabango, 2 personnes. Point barre. Comment la garde républicaine s'est déplacée de Kinshasa à Goma. Ils se sont déplacés comment? C'est sur ordre. Il y a M. Félix Chilombo, Nambo Kilo Azali ko sécuriser, donc contrôler le Kouana, Basali massacre du peuple congolais. Donc Martin Fayoulou a lobby clair, Ayoki appelle na biso ba peuple, Ayoki appelle Yabasango et Ayoki appelle Yaba partenaires internationaux et Yabasango en général catholique et l'église, où les autres semblent solo pour résoudre la vérité, Ayoki Bango. Moi, je suis Yangwana et Bisso, tous la moya souka, il y a tata école Martin Fayoulou, Bisso, pour déposer candidature au colonie. A Bengina Bima journaliste, bon, mais Massangoyo, per remerciement, Oyo Asali, pour la bande de Konabiso, Salam Mounene, la Katamoko, Bassango, na SCC, na Batomususu. Donc voilà un peu de message à président Martin Fayoulou, nous l'encourageons et puis vraiment, Mouta a Bongiaz à la présidente du Congo, Bango Yeyo, Fayoulou, Nzambe, Fayoulou, comme président, est-ce qu'on peut ramasser un président qui vient dans le nulle part, on ramasse, on le met là-bas? Et non, aujourd'hui, la vérité de vos journalistes, Nanga Bombier le côté, Fachi. Lokola nanga lobi yoba noma yo okota na bakor talo osabo osale lokote mboko eza ya biso soko chetembe ngombo tozoma ta 2023 tokota lo matela ngo wapi 2023 Fayoulou président. Donc ndeko journaliste lokola ngombo ebisa yo pona message ya Martin Fayoulou yango wana. Papa journaliste eza mawa pona batu ete pasi munzanzama batu ete pasi munzanzama eza mawa tango président Martin Fayoulou alobi esengelaki tango azoloba wana bango bazala pembeni bakanga ye po bango bakolomboka yango wana balobaka ke mutu oyo abatama aleki bino na mayele omoni mayele ya mutu bisike bimeli soki nga mari mutu nalobi baoyo bazali kuna na limete tukukanga mama wana bomonaka ngai nazali mpesi naza ngungi kola mabele atikalaka kolo mabele kolo eloko atikalaka kolo eloko bino bozali bozosala mabe wana bato bazomona pasi bazala nsima na bino ezalaka bato bozomona pasi bino nde bato bozosala biso mabe wana biso bozosala biso mabe wana biso tolanda te bozoboma biso bozoniokola biso kotambola kosala marche na nzela bozoniokola biso kolia pasi bozoniokola biso mai pasi courant pasi bamama bazowuta na bandako na bango bakende koteka bango na zikita kuna na butu bamama wana bazokwanleve bango na bakunu baloba soki balobi baloba te o bino bozosala mabe biso bato bozoboma biso bato bozosala mabe eye lisusu na nsima ya mwana Etienne Tshisekedi biso sikoyo tovote yabima asala demanda bino boza bandokia bino bato ete pasi munzanzama boza bandokia bino boza bandoki omoni kindoki na bino ndenge bimi
omoni kindoki omoni kindoki na bino ndenge bimi bino na mboko ngai ndenge na olobaka bokotika Martin Fayulu bino bokende na élection bino moko olobaka bongo botika Martin Fayulu bokende na élection bino moko lelo yebani to yebani te mboka yango bino bakotikila bino Martin Fayulu aza mopaya soki akei amati na avion akiti memi na kikwiti na bandu ava kokita na avion abuki mabolongo na se azongisi maboko nsima akamati mabele na ya lemboli oyo bino bokumisaka Chilombo mokolo nini akokita na avion azwa mabele olembolako soki mboka eza yeye Cameroun azolembola mabele Senegali azolembola mabele ebongo mwana bino bomibengaka bana mboka biso nde tozali bitapi ya mboka bino bana mboka biso toza bitapi ya mboka oyo koko na bino nani oyo ayele bino mabele ngana tunaka bino élection yango oyo nalobi Chilombo nayebisi yo boye yo mutu ya liboso kenda kotika kandidatire na yo ngai Marie opoza na mulanda oyo na nsima nayebisi yo kaka bongo lelo kaka lobi kuna na yoko yokendaka kotika ngai opoza Martin Fayulu nalanda oyo na nsima kobanga eloko te nanga lobi kobanga eloko te ngai mutu nayebisi yo kobanga eloko te kadima mboka eza ya bino bato bakoko na bino bayela mabele ngai naza itapi ya nzete tinda kandidatire na bino oyo Chilombo lobi akende kopose kandidatire na ye ngai itapi ya nzete nalanda bino na nsima nayebisi bino kaka bongo bino bato ide pasi munzanzama oyo kobebisa mboka na ngai